Matondo bande kobalandi émission Baindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bande koyonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo. Mbote pe na bino bande koyonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo Bolamuka ekoya ko mabota mabiso na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alei bisuka ya dendo yango moindo alati na basufa toma ya tumbola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye ntonda kita talantina ne songi ya nzila fumukusu kia muzana mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine futuka mfumu kimbangu baye lisusu kozongisa baindo na esika babungela talantina manaka mabiso makobianga makabongo baindo bolamuka tokoliki atongumbaki motune bandeli ya manaka na biso tango tozekoyoka nzembo ya générique moinda zena pasi kasa zeko ndima pasi na yete soko bomeki koloba bapastoro babimi basango babimi balobi ekomama na bible na tango ya suka nzale koala soko moindo ameki koloba bobola balobi ekomama na biblia seke yezo makoleze na nzila soko moindo aleli tozeko kufa mingi balobi ekomama na tango ya suka bato bakokufa soko moindo abeli balobi ekomama na biblia na tango ya suka baindo bakobelaka mpasi yonso ya moindo bazeko atribuye yango na biblia me makambo yango maso toleli na beni bato bazeko kufa baguerre balobi ekomamaki na tango ya suka nation oyo ekobundana nation oyo bondumba tomoni yango na mboka balobi ekomamaka na biblia bamama bazeko bwaka bana balobi ekomamaka na biblia mama akobwaka mwana na ye bato balingani te balobi ekomamaka na biblia na tango ya suka bolingo ekolongo mitema ya bato basasina balobi eingeta na basasina ekomama na biblia bato bakobomana corruption ingeta ekomama na biblia corruption ekozala lelo ekomi lokola biblia yango ekomamaka mpo ya basituation ya mabeyo ekoleka kaka na felika kobwaka bana exclusivité ya Afrique mais balobi ekomama na biblia donc biblia yango mokanda yango te esalemaka kuna epai na bango basalaki yango be mpo na réalité ya makambo ya suka ya mokili ekokomela be na felika epai ya biso baindo matondo na bandeko bozeko komela biso po mwa bososoli mwa mayele mwa bwanya pe ekomi kokota yango mosala na biso tolingaka mingi kolamusa makanisi ya bato po mokili ya lelo efandeli likolo ya lokuta mokili ya lelo esika toze lelo efandeli likolo ya lokuta badwi bosembo baekarte badwi lokuta nde bayingisi etuluku ya bato yonso lelo baze kovivre nde na lokuta bamemi bato na mokili imaginaire na bapoliticien baze na mokili wana imaginaire na bahomme de science élite intellectuelle baze na mokili wana imaginaire na bahomme religieux tout le monde lelo baze na mokili wana imaginaire batiki mokili ya bosembo mokili ya réalité po bakenda na bango na mokili ya makanisi mokili oyo baze ko imaginer lelo soko ze koleka awe pa na biso sikanga na République démocratique ya Congo
Oze koka bato baze ko sambela. Ngana kokende na lola. Wana tie maboko kwa mapapu. Aze ko luka. Akomi ko sala makanisi na ye ya lola. Tango baindo ba misala ka makanisi ya lola. Batuna kate. Nani témoin oculaire ya lola. Batuna te témoin de Jéhovah dessinaka lola. Akendaka salaka yango photo. Akendaka viva. Moi quelques jours kuna. Nda zonga na video. Zonga na motongo ya témoin de Jéhovah bandaka yepe imaginaire. Lola wana ba komeli yango bato. Loko na bomwana. Ndenge ba yiko na bato na bomwana. Soko leili lala umeli mbuma. Mbume ko boto na motu. Biloko wana. Yango ba indo bakoli nango. Atelemiri boso batu. Azeko répéter. Inconscience wana. Buzoberi wana. Mokili imaginaire. Tant mo supoto sembo la moi lingala. Moto moko liboso boko limbisi exemple toko dwa pour la faciliter compréhension ya bato. Moto moko liboso ya photo. Photo moko pornographique. Moi si wana bako kutana kate, bakutana te, ba yebani te, bako tika la pe tango mosusu ko yebana te. Mais liboso ya photo et qu'on empêche de temps mon souper monta développer sentiment de désir sexuel à partir de la photo. Po nini na makanisi ye moko sali mokili na ye ya makanisi. Ah gori goso yo penza ero yo nandengela ngai koti ye moko a voyager na mokili ya makanisi. Bilema ya nzoto sali nini pe esiriki. Imaginaire liboso ya photo. Moto wana ba monana te, ba ko monana pete, moto wana pa ko bima wana te, e ko sale matete me ye moko alamusi ba sensation na ye na nzoto mpo ya makanisi. Ndenge moko na ba muyeso ba ko belelaka tango yonso. Biloko mosuba ze ko mona lokola effet ya nzambe présence ya nzambe ze parmi te yo moko nde o mikotisi toloma na mokili imaginaire nde sensation wana photo moto liboso ya photo akomi excité photo ane kosala nini eze papier te eze photo mais lokolo mikotisi o misali makanisi yo moko ke ndenge lelo baindo baze ko vivre na christianisme ndenge lelo baindo baze ko vivre na islam mokili ya makanisi bakomisi yango lokwa réalité tango tokokenda paradis na paradis yango ye moko akeli paradis na ye ati soko ba fleur rose mopanzi kuna na paradis ati soko banzite ya ba pomme ati ba lion pene ya bato ati ba tomata minene okwa kokoti ati banzila ya lola asi ya soko pe ba karo soko pe na mwelon pavement moko yo moko sali yango na makanisi mokili ya réalité oyo ya mfumuki mbango baindo balingite distraction du esika lokuta etelemi bosembo efinani nani aloba moto akoloba te mbato bakumbi nesongi nzira kumbi bosembo ye wana mokili taxe mabe ye wana mokili ebundisa combattre ba puye malamo bato baze ko véhiculer lokuta ingeta mondele akumbaki na milimo na ye ata tango baza koloba na obelela Adonai belela Elohim belela El Shaddai motabata miyo na motema alekio na mayele ki Elohim bangonde balobi Elohim elobi soko nzambe na boye me bato bakendeki na magicopte ya David kuna batangi Elohim kuna batangi El Shaddai ba demon milimo baindo babeleri
babeleri bango na likanisi bazali kobelela milimo esantu milimo ya peto nzoka babeleri milimo ya bondoki ya bosatana oyo ye lisusu davantage koenvoûte lelo soko oboti mwana na yo lipamboli ezwaka te bamama bazali kolela bana na boti bino na pasi bana bozali kokola na pasi nzambe asunga bino bobonga po bosunga nga mama na bino okokamwa lisusu bana ngo babandi mpe lisusu kokufa kaka na bomwana ti mama azali kobimisa maloba ya malamu lipamboli ezwa bana ngo mpe mona bakoti na bakuluna basusu mpe donc yonso mabe me mama moko azala na kwe moko apepolela mwana na ye elamba na liputa lobi okobongaka te yo kokota na fulu ekoleka poso te moto wana jwei liboma soko baluki lipamboli ezali koya te soko baluki elakeli yango moko kutu ntango kaka olingo belake ase présente ingeta na zepene milimo yeze kokokisa mabe eze milimo ezingeli bayindo yango wana mabe accès à mabe est facile, rapide. Accomplissement à mabe est facile et rapide. Bolamu, milimo ya bolamu e zonga mosika. Bakoko na bandoki. Okosambela bakoko no ebaka misala na bango, malamu kutu mutabele la no atikalaka bolumbu na miswa bana na ye. Molangwi masanga ya solo. Tango balobaka, bakoko na biso, bazaki na misala mabe, bazalaki ba polygame. Bongo Abraham. Jésus yo kaka bango bakumisaka Jésus mais Jésus abotamina na libala ya bombanda te Biblia yango botanga yango ndenge nini mwa mokanda yango soko ya théâtre bakomela bino Jésus abotamina libota ya bombanda bokenda kaka na Matthieu 1 na généalogie ya Jésus esika bokososola ke Jésus auti na libala ya bombanda soko ezalaki impure soko ezalaki néfaste Nzambali ngaka kenda koluka libala ya mwasi moko mobali moko ya sembo na descendance wana abotisa Yesu. Malamu babelela Abraham. Na Abraham ango mokili ya makanisi. Soko okikaka Abraham yo moko esiko alio tie mandefu nzefu pene kita molai talaka Abraham. Faza la mandefu kita molai mandefu ango fo ya couleur pembe. Nenge pe bosala nzambe so babi tata nzambe yo moko okeli nzambe bolati sake deja mandefu afanda na kiti moko boyaka na ba rouge ngalaka mo ba jaune boye nzamba simbaka pe Yesu pe na ebite Yesu pe bosala ye na likanisi ya moto wana terre filme akonda boyaka panzi moke okwa ba barre de fer akape mwa elongi muke suki okwa ba basi wana Yesu Mendenge nini naba intellectuel ba kangami ne loko wana te bo sembo eze fumuki mbangu difika ya swekama ayeli nini bato yonso tango babungaka na biteni na bango ezalaka na lisiko ezalaka na longengo ezalaka na moto oya koya kozongisa lisusu po wana o ekatanaki ndenge Jésus aka kozongisa soko Emmanuel Bolimbisi aka kozongisa po wana ya peuple israélite na Yahweh na bango ndenge Mahoma yaki kozongisa po wana ya barabe na ala ndenge kuna Buddha yaki kozongisa po wana na Izwara ndenge fumuki mbango yaka kozongisa po wana ya biso baindo na nzambe mpungu na fumu wamba te nyonso ya baindo bate yango mabe ba profeta baindo biso tondimaka bango te bakisi ya baindo ezalaka kaka mabe masolo ya baindo ezalaka kaka mabe soko mondela elio mikombele demon wana histoire malamu mikombe bati forma moto mondele demon moindo na mokila yango meme dessin meme historique asala na lola na lifelo lelo pasteur atelemi liboso ya bato azwi tango ya koloba sur paradis imaginaire oyo ya monate oyo ya yebite ayoka na masolo pa bato bakumbaka Biblia amona paradis na ba dessin mais to tuna kanano soko Jésus azalaka na 12 apôtres 12 fidèles donc bato wana bakokai koloba mokomo to fandaka na Jésus azwaka ndakala bato kuna na mai moko to fandaka na Yesu bato wana moto amoni paradis te batamboli na Yesu tena mokolo ya suka ya Yesu na kuruze Yesu atiki bango na mokili akei bango batikali na message moto amona paradis te bongo yo bakatisi
bibale bazamba bisobe bayawa na felika na République démocratique ya Congo bajuyo pasteur Kingandi yondo komi ko expliquer batolola batie clé moto nyonso ena message libanda ya Biblia c'est un démon un antichrist pana ye kombo na ye soko ko tumba mandeze lipombo lieze ko sila ye bino bato yo boze docile bato bakendaka église tongo te pourquoi bato bakendaka église lundi bato bakendaka église janvier te décembre bango wanande loleze pona bango mosali na nzambe moto yo abandi ko betela nzambe maboko banda lundi ti lundi mosali na nzambe moto ya kotambola na Biblia ezwa solo lipeka tango yonso bisika yonso kotambola wana nde mosali na nzambe tokolikia toze kolala toze kokola makanisi oyo zalaka nango na bomwana tango mbula eze kobakisama makanisi wana eze kokola tango zalaki mwana moke oze kolota ndoto olingi osuba yango ezalaki kosubisa na mbeto mais soko komi tata okoki lisusu to expliquer na subi na mbeto po na lotaki ndoto na lingi na suba wana fo bakanga ondoki okoki ko expliquer yango bato te soko ba comprenaki yango na bomwana alotaka yango esubisaka ye na mbeto mais na kimukolo eze inexplicable okoki te kolimbolela yango bato mokili imaginaire wana ekomi ya solo yango ezu esika na bomo ya baindo moindo telelo amonaka kaka ndenge tofandi boye mokili ebongi ndenge tofandi boye mboka ebongi basi ebele ya lelo baze kobwaka bana wana mboko oyo baze kokumba bazimi partout po baze kovivre pe na mokili ya makanisi mokili moko imaginaire alingi te mobali akoya koyebisa ye nengwa ngai naza wana na bundaka nasalaka mwa bilanga na ngai na mitendi yo soko tolingani soko nga na loni na tango ya koteka na esika totekelaka bato ya mfrake yo kangaka yango mobali o revers tala mobali o makanisi eri ngai yo moninga jara basi ya ndunda otalaki nga bien otalinga na soni mokili ya yelingi mobali oyo aye poli kosona ngai omoni yo penda na lobino moko toko balana yo fo beta voile moko ya traîne soko ekita kuna 6 mètres tango zo ko kota na nzembo nini yepe akei na mokili ya makanisi ngenga naka na kota na yambanga te yambanga na mona ka bato babima nango tro okokota sika na nzembo ya ba Nigeria baton basali mokili na bango mibale bango na bango gori kosonali yangana ye baze kotonga mokili na bango sikoyo nzembo na soko beti so to koti to fandi siko to changer après ba cadeau to avant ba cadeau yonso wana mobali momeli soko mbangi momeli zododo akumbi mwana mwesho na mokili ya makanisi aboyi mokili ya réalité o motorobaki to investir ensemble tokenda to sala to bunda yo bundela kawa ngana bundela kawa yalingi mokili ya Utopie barovo ekozala réaliser ata mokolo moko te asali mokili na ye akomi pe matoi milai matoi mangbongwi soko ena ndako moto aloba na ye te po ye mokolo yango akokangisa bino munoko bolobaka nde bolobaka wana asana bayane na poto bokomona nenga kolatisanga tokochange 3 fois bamajorité kuna kozwa pe bana famille te asali mokili na ye si baboti pe bana mwana liboso topese kombo nani non mwana liboso faut topesa ye kombo Richard po kozala riche akutanga wapi atanga wate ngape nana suetaka bana bon bando tanga na poto biso mbale bato yo mobali tango mosusu akendaka tela loko luka ba carton na ba ligablo ya bato pasa le pombo lo alalela atongi mokili mobimba ya makanisi mokili imaginaire suka na yango ezalaka nini mwana mwasi alobaka soko na yebaka baboti balobaka tolobaka na yo nini ndenge lelo bazali koloba na moindo ndenge lelo tozali koloba na moindo komi wapi
na mokili ya makanisi. Biloko yonso bilembo yonso Biblia elobaka ya mabe, nzala, guerre, kokufa, wana ekokisa makakaka na mabele na yo moyindo. Bongo na mikili ya poto kolobani. Po soko balobi na yo guerre, soko réclamer guerre à est balobi et komama na Biblia. Bongo na France. Basé na guerre ta. États-Unis. Bafandi kimiate. Yonso ya mabe. Yonso ya mabo ekomama. Po balongola yo na mokili ya révolution. Bandimisi yango na religion. Po soko ndimite na religion ekopousse yo kenda na révolution lo ban non. Trop c'est trop. Guerre balobaki ekomama na Bible biso to ndima pa na bango guerre zete. Para bango bakobwaka kabana te. Awa biso nde to bwaka kabana. Pa na bango maladie esakanaka te awa. Nkufe zero kwa bango te. Biso awa na ba dirigeant na biso basalaka statistique te ya mboka na bango. Mbula oyo bana ya mboka nga bakufi boni. Ministère de santé environnement boya na ino. Sécurité sociale bofanda. Mais nini ezeko sala to ya mortalité mbula oyo emata koleka. Te eloko te na ba docteur bakoma koloba na bato. En tout cas maladie oyo bokende koluka elongi ya Nzambe. Elongi ya Nzambe ngo akandengeni. Docteur soko science, soko technologie ekola makasi na mikili ya poto. Po il faut pas se surpasser na bankoko so yeze ko komela bango. Il faut pas se surpasser. Maladie moko ye ravage terrain bakolukela ngo mayele pe boanya ba surmonter yango. Tala bakokela kisi. Maladie ye tala bakeli kisi. Maladie ye tala bakeli kisi. Oya biso maladie ye bato basingi maboko. Sida eze tumbo Nzambe na ba pasteur batomboli mongongo. Sida zeka ke tumbo Nzambe eze maladie motamokili akokoka kosala te. Lelo ba video ebimi sida mondele nda salaka. Ebola tieze ko tungisa biso lelo plus de 1250 morts na Beni. Biso toze ko sala nini? Ba chercheur na biso baze ko sala nini? Communauté internationale. Atatango kutu to tunaka mendenge nini maladie ebonani awa na Afrique mais kisi nango eze déjà na mikili ya poto. Maladie yo se komona na awa kisi nango ezalaka déjà pa ya mindele. Bato bakoki batuna te. Lelo bola toze ko zilani. Bango moko bato bayaki ko betango. Baya ko tia soko vaccin nango soko nini. Ate ko silisa soko ba de millions de personnes. Et to ko lukate. Bato mosu ba komo tia yango sujet de prière. Nzambe osunga biso ebola oyo ebole ko sila na losambo. Mais to tuna kibino na manakele ki bongo nzala pe ko sisa kango na losambo te poni. Oki pa mokato sali losambo na yo Yesu na zena nzala me na tonda tana na dimension ya debula fufuna madeso. Amen otondi. Soko eze nzala te moto akoluka alia. Mais soko eze mpasi ya bomo imotazo kokanisa Nzambe ya kosilisa. Mokili ya makanisi, mokili imaginaire existe akate. Jésus existe akate. Yahweh bato ba yebite, paradis existe akate. L'ifel existe akate, mais bato ba gravé na ba cerveau. Bato ba gravé na ba cerveau. Moto akoti prière po senga Nzambe musala. Moto azo senga bilia epa ya Nzambe. Moto aleki na motuka yo ke kofukama Nzambe pona nini ngana zwa pe motuka te to yakana mokili okotika bato. Soka ingo tika bato kasi yo zonga na yote. Zonga na isika kozala kimia. Moindo alongwi acteur. Moindo alongwi bongo participant na évolution ya mokili. Moindo akomi observateur moto azingi maboko. Moto azingi maboko. Dit amen libala na ejuami. Ganga ko bandalelo Nzambe na arraché bomengo na ngai bomengo balukaka yango ba fasonaka yango bajwaka yango na Nzambe to lobi amen okomi mota bomengo basala ka mosala bamboke komi lelo na bomengo basala États-Unis wana bazé ko ndondo lelo po ba indo basalaka mosala ya somo café lo na maka ba inventer na kombo ya bango kuna yango emati batongi ba gratis le po ba indo basalaka ascenseur batongi bandako ya minene po ba indo basalaki ba climatiseur basalaki ba réfrigérateur yonso wana mosala
bango ba mati po mosali salamaki mais ba na Afrika balobi prier sans cesse yo sambelaka na yo yo sambelaka na yo yo sambelaka na yo po mokolo moko kokenda lola mais aka contradictoire de fois c'est la lola mais de fois ko se lamenter nzambe oyaka kotika bato na mokili oyebite loze ko lukelo konini oze ko luka paradis to ze ko luka nano bomengongo ya mokili oyo soko bino bolobaki ezena ntina te tokoliki etandeze ngonga masolo nyonso ko silaka te na bandeko ye baze ko koma na kanda na kobenga biso na konganga biso toko kebaka te biso toko kebaka te toze babeti ndembo te babundi ya etumba lobiko ya loposo moindo tosalaka mosala na biso bosembo ezali na ntina te batia yango bizeuzeu mpe lokuta ata soko bakotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bato nini oyo bakoki kosala retrospective te bozongi nsima ya makanisi touti wapi tokomi wapi mpe tozali kokenda wapi christianisme esali nini na mabele ya bayindo moyindo asalaka ebende kozwa mabele atumbi moyindo ayebaka kosala cuivre moyindo ayebaka kobongola ivoire moyindo ayebaka kosala pêche na haute mer moyindo ayebaki kokenda te na se ya ebale kokenda koyeba nini ezali na kati ya ebale moyindo ayebaki komisalela yonso peinture biso moto tosali lelo mokili ekoma na peinture moyindo nde abimisi peinture aluki areproduit bacouleur amoni na bandeke amoni na banyama azalisi yango mendisi ya bafabrication ya biloko ebele moyindo nde asali belema yonso ya communication ya ebandeli ya mokili moyindo ayebaki fois se communiquer abandi na lokole te kaka na telefone moyindo kaka moto asali continuité wana boni sans christianisme sans babonzambe importé sans islam sans bouddhisme moyindo azali komikelela mais ntango toyambi kaka eloko oyo eti stop eti bar toze ko avancer lisusu te tokomi ko copier bango soko balei nzoto ya dendo batindi bisuka bango balengulu batindi makoso bango balati mikadi na oyo babebisa na se na oyo basalela soko nini batindi na tombola bwaka lelo bilokos na basani na basupu balingi kutu meme pa ko sukula po zeko kenda na mboka ya banyama bango moko ba misokolela supu biso tolela kine tenyo eze pasi liboso tout autour njonga njinga na biso bato bakokabola makanisi na biso bazete pona nini bato bakokabola makanisi na biso te po ba présenter la bango distraction moyen to fanda te total esika to uti esika to komi pe esika to zeko kenda te distraction soko ka kolingi makanisi fanda ba ye na bière okomela te action 2 plus c'est 1 soko kaka moto elingi kaniselo komoko balekiselio basi lelo bakoma kotambola bolumbu balekiselio bibelu wana liboso okomi distrait makambo ya ntino olingaki yo traité obosani soko olingi okanisa batuli bafilme pornographique toze na ntango te biso tokanisa aporo nini babonzambe oyo ya libanda ezo ya nango na bamboka ya Afrika ezo ya ko détruire ezo ya ko boma islam telelo ezeko ko boma bayindo na mboka na ya talaka kutu soko fwa na bango te tango ba arabe bazeko teka bayindo na bayindo ya islam baze na kati te tokoliki ya bo souffrir to kabona po ya mokolo mwalelo kasi soko émission yi soko ba manaka yi soko mayene songanzi na fumukuzu kia muzana panda na ngola bakolobaka na media ezeko tungisa makanisi na yeba ke ozeko développer 99% ya inconscience na lobi malamu soko émission lokwa bayindo bola muka oya ndeko ndombele soko makambo ne songanzi la kolobaka ezeko tungisa bomo ina yo ezeko pesa unkanda yeba ozena 99%. Il y a incompréhension, il y a inconscience na kati na yo.
Po soko écouter ata 10% ya conscience na kati na yo okoloba ingeta mende kondombela zena raison. Pona nini tomonaka boye na mikili na bango? Pona nini christianisme etongi epai na bango et détruit na Afrique? Pona nini christianisme ebotisi epai na bango ebomi na Afrika? Soko makambo yo ekuti ata 15% ya conscience na kati na yo okoloba bravo ne songi andina fumukusu ke msaba. Ose vraiment motindami. Ose vraiment mokombi misala ya fumukimba. Mais soko siriki o se permettre ko koma ko finga. Ose na 99% ndenge biso tolobakawa ya inconscience. Ose kaka na 1% ya conscience oyo sokolisaka yo elesaka yo etambusaka yo. Mais na yo swetikali ose libanda ya réalité. Po biso tokolikia na bato yonso basé na minimum ya conscience. Soko baoki manaka oyo eloko aliboso ko enregistrer numéro. Eloko aliboso ko multiplier mituna. Nde kontombele tolandaki bino fumukusu tolandaka bino metango bolobi oyo na oyo na oyo pona ni to mona kaboete wana ekutaki conscience wana ekutaki mayele na kati ya moto et pesi développement soko kutin conscience moto azomela masanga o distrait moto liboma zobenga moto normal liboma la majorité bato bafinga kabiso azomela na ba bafinga kabiso azeno tele na goriko sona ye inconscient. Biso tolobi kimi afumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na poso yeze koya